nous revoir avec nos parents et nos frères au drapeau des 5 couleurs. Nous l'avions perdu en voyage du roi des rois. Fiers de nous revoir avec nos parents et nos frères au drapeau des 5 couleurs. Nous l'avions perdu en voyage du roi des rois. Congolais et Congolais. Bonsoir chers téléspectateurs et magazine La Voix des neutralistes et indépendants. Émission où il connecte Rabino dans Front de Libération Nationale du Congo où ils allient FLNC dans Mokusi. Parti cher, il y a Mwanamboka, son excellence Kapen Deli Kanimbu d'élite. Kassia Mokona Lelo sur notre plateau Twambi Bongo. Mwanamboka Edouard Dianzenza Tozana Bango Azali cadre, il y a FLNCP administrateur général Toko Betana Bango Masolo na o Italie au Conseil national de la transition où ezali ba résolution il y a conférence nationale souverain où Salamaki na 2017. Mwanamboka Edouard Dianzenza mbote na bino. Mbote papa journaliste. Oui, Tozana Sengwa Rombo na bino présentement lelo. Ok, merci chers téléspectateurs. Toko Fongola Liboki Masolo na biso na Mwanamboka Edouard Dianzenza Boni santé politique il y a FLNC. Santé, tout beaucoup de parti parti est très bien partout dans la RDC. Vous allez coexister. Dans la FLNC, vous allez très bien. Vous allez leader dans l'idéologie de la division. Papa Kapen Deli Kanimbu avec une idéologie de neutralisme indépendant. Nous sommes très bien parti est très bien. Mais sur la scène politique, tout le monde a le rôle de la FLNC, tout le monde a la tête. Bon, mais visibilité, oyo bino ba journaliste, vous allez comprendre, vous allez aspect ya kotia makelele na ba télévision, na ba radio sur l'actualité ya mboka ndenge ezolekela. Ce n'est pas ça pour nous. Nous sommes en train de travailler sérieusement na kati ya politique ya mboka pour biso to na posa ya bien-être ya population. Et non ya kotia makelele partout à tout moment la télévision. Sur cette politique, Tozali peut se landi très bien. Sur le plan politique, parti Oyo, Ezali, Namakambo ya bien, Ezali Kolobe la paix, population, Ezali Kolobe la bien-être la population, Ezali Front de Libération. Mais sur la scène politique, ils ont moins été. L'Okoni Nizo Kanga, qui FLNC, visibilité na ngweza la té sur la scène politique pour peuple lingara mingi makelele wana obino bozolinga té parce que peuple lingara makelele lo ni nzo kanga penda visibilité ya FLNC makelele wana ya moto lobaki mbala ya sima tango tokotaki na conférence nationale souveraine mbala mibale lobaki to vanda bayimboka nso to vanda esika moko pamba te Congo démocratique ezali na bikolo belé na biso na système na biso tozana na 4 états tozana état ya Congo tozana ba Swahili tozana Bangala pe baluba biso nyonso tozana culture moko te to na coutume moko te to vanda to yokana nani to solola po ete to tala ndeni to kokamba mboka yango na omoni banda 1960 désordre yango balobaka ba français balobaka c'est le premier pas qui compte et c'est le même pas qui revient depuis 1960 to démarraki mabe ba oyo bakendeki na table ronde bazalaki kuna président azalaki te balaki ba chef coutumier balaki ba représentant ya ba culture différente kati na RDC tangu ba yaki l'air bazongi normalement il fallait ba vanda na conférence ya ba état nyonso wana Bangala baluba ba Swahili ba Congo ba vande sika moko batala ndeni bakotamusa mboka. Po soki mukongo atambusi muluba atambusi mungala atambusi muswahili akolinga tamusa ndenge ya kola or eza bongo te siko fallait ko vendre sika moko to sala eloko moko oyo ko yinir biso mais eloko esangisa ki biso ezalaki te yango zo mona makelele wana banda 1960 lelo yo makamalunge zate pona nini to vanda na sika moko te pote to sangisa makanisi ya ba culture na biso ndenge to kotamusa mboka ndenge to ko kozwa mobeko likunzi oya biso
o biso to sali o to copier te mais o ya biso ya bangala baluba baswahili na bakongo to vande sika moko to sala eloko wana po te toyeba atako mukongo mutatambusi makolanda o to kangaki atako muluba akolanda o to kangaki. Très bien, mon amboka, toi toujours évolué par rapport à Makambo, toujours mon amboka. Vous allez qu'un exil 2006 boyi na kati ya République démocratique du Congo. L'élection il y a 2006 et Salami, vous s'est présenté des raisons ils allaient que bon, outil boyi mboka vous observer, ils allaient bon 2011 mais élection et Salami, vous êtes toujours grand absent. Vous au moins en a raté 2018 élection et Salami, vous au moins en a été. Et là on nous ont empêché Bino FLNC bon mon en a été na ben élection sur Salama la République démocratique du Congo. Na le bibo ceux qui départ les amambé pas évoquer makambo ko zala kaka mambe. Biso to telemeli na sika o to vanda to yokana to lubana elingi ko lobate ke biso to zana bobangi ya maponamite to na bobangi ya maponamite mais bozo cha liba ezo mona na te FLNC mboka oyo biso si to tambusa mboka oyo na primature premier ministre na tango na bien bozalaki na onte na bobota makite to abana Moïse Jombe papa Kapeng Moïse Jombe atambusa mboka oyo moko te alekaki na ba élection na maponami oyo lekaka azalaki moko parmi oyo batambusa mboka oyo jusqu'à la preuve du contraire na tozwa gouvernement ya tango wana te gouvernement de sali national ezalaki gouvernement moko oyo batata na biso na l'air wana bazalaki koya kolia 2 fois 3 fois 4 fois par jour ake musala na midi azongi même azotambola na vélo mais aye allié azongi su musala na poko aye allié su 3 fois 4 fois mais banguna bamonaki makambo wana eza malamu te bayeba balongolaki eboyebi coup d'état ya oyo esalemaki na 1965 mais biso toza contre maponami te toza mpe kobanga maponami te mais maponami oyo ekosalema na bulu yeke ekomema eloko malonga te la preuve ane ke banda 2006 ti lelo mboka eza kaka on dirait toza na 1960 mais bato bazolo peuple azolo baki FLNC bozalo wa bozo banga maponami ezosalama na kati ya République démocratique du Congo. Pour nani bozo mona te il fallait qu'on meka kotia nanu pour que bobunda bo gagner bozwa bonga ya kitya bokonzi bo mema mboka toza na bobangi na ngoti na 2015 to tiaki libaya mais na ba élection ya ba députés provinciaux voilà bazwa mbongo na ba melango ti lelo esalemate siko ba nomaki ba députés provinciaux ko nommé to ba lekaki te na ba élection de bozo le bazala na tango wana bango kaka bato bazala l'élection wana biso to participe to yaki to participer to participer mbongo balia biso plus de 10 millions de francs congolais ti lelo baza conscient ba yeza na mabumu na bango bino bole biso to banga ba élection te to moni muto ko banga biso na ba élection te tozo mona FLNC azobunda yemoko comme si aza na plateforme moko ya monene te bon tu yebi ki boza na plateforme monene o babengi OTAP mais pourquoi OTAP aza invisible na scène politique la République démocratique du Congo? OTAP esalemaki po ete tokende na conférence na réouverture ya conférence nationale souveraine oto salaki na 2017 OTAP yaki pona kopesa poids na makambo wana tosali réouverture ya conférence ba résolution ebimi au conseil ebimi kati na conférence nationale souveraine pour le moment OTAP eza na kati ya au conseil national de la transition depuis que bozomona yango te non ezalaki plateforme oyo ebundaki po ete conférence esali baza na kati ya au conseil national de la transition mais pourquoi bazola négative la suivi bango otaki bango babundaki po na conférence nationale salama mais sur le plan bazomona te non bazali na kati tozomona kaka FCC tozomona ba cash ndenge bazobundela ba coalition na bango ni bazosala mais OTAP o ezali plateforme na bino ya monene ezomona te sur la scène politique ezo canapé te na lobby OTAP ezali mais baza na kati ya au conseil national de la transition mokonzi o azali chef de file papa Kapent son excellence Kapent Eli Kanim o azali komema au conseil national de la transition azo ko représenter makambo nyonso wana pe azali ko défendre politique oyo ya mboka kati na au conseil pe OTAP azana kati ya au conseil. Merci bien mon mboka Edouard Dianzinza toujours évolué toujours tozali na
fait événement moko salama munene ya sensibilisation, pena héritage ya ba carnivore salama kinanjil et pas ya coordonnateur trésor dianzenza ezeleka kitoko to senga na régie ba balancer biso image wana pour que tout continuer masolo na biso lisusu après. Merci. Balandi ya émission La Voix des neutralistes et indépendants, émission où est connecté Rabino toujours na Front de Libération Nationale du Congo où ezali FLNC. Lelo tozali awa na ba membre nyonso ya FLNC pona kosala salon o ba bengi pe tozali na cadre sensibilisation pe mobilisation ya Front de Libération Nationale du Congo où ezali FLNC na mokuse parti cher ya mwana mboka Kapendeli Kanimbu kasi ya lelo tozali awa na ba ninga tout robeta na bango masolo pe ko tuna bango question. Pourquoi toye lelo na mokolo samedi lelo awa la kati ya Saint-Thérèse Njil pona kosala nettoyage pe kirage ya ba carnivore o ezali awa na kati ya Njil quartier 3 pe quartier 8 mwana mboka mbote la bino mbote papa lelo na mo le roi bosutuki te biso do sutuka te mais lelo na moni avec mobilisation makasi eza nini penda bon eza na compte ya Kinbo Peto biso en tant que parti politique ya mikolo o totosaka mibeko ya l'état toye kobongisa komi na biso ya Njili kokombola totia yango propre donc eza te ke notre sutuki to soki nini non biso sutuka te. Bon ya liboso na ko se présenter nano kombo na ngai ezali son excellence monsieur Kimvuyu Yakiya ya Noël naza bongo administrateur des districts de la Tchango ngane nazo kamba Tchang Mobimba. Bon so itokutani lelo c'est parce que bandeko ya Njili donc ça dit administration communale ya Njili ba organisaki salongo spécial pour na kosala bopeto na tronçon oyo banda awa na iti Njili école technique en Njili et puis kino na Saint-Thérèse yango na présence nanga eza pour na soutenir bana ni makanisi ya leader na biso na sur ceux qui ont occasion ya komata na niveau national na siège na biso quand vous allez là-bas neti lelo samedi okomona na tongo notre président prêche toujours par l'exemple okomona ya za tanto na pau okomona ya za na kombo okomona ya zo bongisa alors ça la salon c'est-à-dire azoko inculquer déjà kati na biso que l'obile tozokota na transition il faut se prendre en charge il faut pas toujours to comme na langage oyo lelo ba kotisa ba congolais maman tel papa tel yaka kosala te biso ke zalate. Oui biso tozali ba membre ya FLNC Tchangu c'est ça. Bon eloko etindi biso tosala musala parce que musala oyo eza premièrement l'état a lancé que Kinbo Peto yango tellement que biso tozali bana ya FLNC parti politique ya cher président Kapendeli Kanimbu to mais tellement que no Kinbo Peto eza idée moko ya malamu o esenke no biso nyonso ba congolais tokota culture wana pona mboka na biso sala na bopeto. Voilà pourquoi yango biso peto linga que no journal lelo to ya to participer na compte ya Kinbo Peto na kati ya commune na biso ya Njili. Bon premièrement to lobi merci na bourgmestre na biso pona encore apesa biso to sa musala oyo kati na sika. Posa na biso za nini? To la kisaba jeune nyonso ya Njili obosi ma machette ko kata batu butu butu que tous le patriotisme kati na biso tous tenir ba konza mboka tous tenir mboka oza mboka na biso tous la mboka zo beba saleté partout tous la salubrité propreté partout pour ça saleté oyo bato obele za biso likaba salongo tali parti politique te eza FCCT KHT ceux qui la mukate société civile te mais ça nous concerne nous tous pour ceux qui maladie typhoïde to obele ngo tala couleur politique te yango to la sa jeune union surtout bas ça devient la vision na biso to ça musala to la commune na biso ke liboso biso eza na ndenge mususu to lo blaka Kinbo Peto te meza ndenge mususu vous êtes témoin oculaire o eza matière to avons konzi na biso la propreté eza devise na ye linga salité te azote ya biso biso pe to landi yango do tel père tel fils tant osé bandeli tout ça peuple que oyo eza bandeli mais tant comme la effectivité de pouvoir son transition côté et vous assure bien avant qui nous malebo akala to comprendre ce qui nous la plus belle que tous les pays du monde wana ezalaki ba image oyo esalamaki le 22 août na Saint-Thérèse kuna héritage ya ba carnivore pe salongo munene esalamaki epai ya cellule de pilote babengaka bango cellule pilote bango nde ba avion oyo
FLNC pour que e matalikolo malamu mwana mboka de ndiza tozonga na masolo na biso na o Italie au Conseil national de la transition to komi wapi na ba consultation réunion muneno bo salamaki o salamaki awa na kati ya FLNC na kati ya Jolicite o ezali siège national na yango to komi wapi na kati ya ba réunion na consultation ya au Conseil national de la transition tozo consulter ba politiciens nyonso au cadre ya mboka société civile politiciens ba religieux ba ONG nyonso tozo consulter po ete kala mingi te tokovanda biso nyonso po toyebisa bango maye oyo elekaki na conférence nationale souveraine ndenge nini tozo kotela siko na transition po ete mboka ezwa kimia ya libela donc ba consultation eza kitoko eza déjà na haut niveau c'est pour ça ni penza FLNC bazo préparer ndenge nini pour na pour affronter l'élection où ils allaient pour la 2023 bozo se préparer ndenge nini bon motuna wana wuti ko tuna biso ngo bolobi biso tozala katene sur la scène politique na ba élection to mona na kate oui ezali lokola moto aboti mwana asundoli yake ko bwaka ye na foule bake ko kuta mwana botami mazana vie azana foule eza biso te biso to sengaki na gouvernement sortant o ebima oya son excellence Joseph Kabila Kabange to sengaki réouverture ya conférence nationale souveraine mikanda ezali soko bolingi to sala émission o to bano lakisa bino mikanda moko putain mikanda ezali to senga yango mikanda ezali je la biso ba image ba oyo nde ezali mikanda oyo biso to sengaki conférence nationale souveraine gouvernement pe evanda kité et lobby va répondre biso réponse yango réponse yango soko tangi bien na objet ba komi objet ba komi réouverture de la CNS voilà alors biso tozali ba tuté oyo aboti mwana bwake na fu to senga ki likambo po ete mboka ezala na kimia gouvernement wana atango wana ba répondre biso ba biso ki bosilisi bo pesa biso tozwi makambo to pesi bango to bimisi ba résolution ya conférence nationale souveraine to bimisi gouvernement de large union nationale oui mokambi ya au conseil national de la transition son excellence Kapende Likani ba bimina kati sikoyo makambo wana to salaki ekende kaka boye ale to tiki yango to ke ko luka susu to sala makambo mususu ezata na sens moko te biso tozali bato ya tango wana te au conseil salemi ba pesi cardinal Mosengo asundoli na non au conseil ya mbaloyo ya conférence nationale souveraine oyo l'état a autorisé qui toza très légal nous devons aller jusqu'au bout il faut au conseil evanda et ça la misala na tant besoin na élection o ezali à contre-courant na transition makamba longue ko lekate même ba élection o ezoko ya otuni biso soki tozoko se préparer ndenge ba élection o ezali ko ya 2023 tant que to vandi na nuté o transition o biso tozoluka ezali ndenge na uta ikoloba na 1960 soki to vandaka makambo so mbelezate tata nzambe pesi biso solution ya conférence nationale souveraine to vandi bozui ba résolution nyonso wana bo bafoué bo bwaki ngo libanda bolingi kutute ba lobelango bolingi kutute ba utilizango biso to yé to sengi réouverture ya conférence l'état a autorisé tata nzambe sepeli to zui ba résolution wala to tie na mesa siko to bafoué mo lisusu to tika yango to bana ko kende na ba élection non to sala na transition nan oyo son excellence Kapende Likani a Kambanan même kozala pour une courte durée pour être ba mentalité nyonso on a uta ikoloba ya baluba ya bakongo ya baswahili na ya bangala to vande sika moko to yeba ba culture na biso za ndenge nini to yeba nani kosala nini oya kosala eloko nini pe tozana plan d'action ya makasi pona likambo etali transition wana bana mboka ba kosepela po kimia na bitumba nyonso ezo leka moto nyonso kozana na musala po tata nzambe asala moto po asala aloba te ke
créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, seulement la majorité ou l'FCC qui doit travailler. Non. Alors, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Après ça, l'homme doit travailler 6 jours et il se reposera le 7e jour. Toujours ça la musala on a te, ba mususu basala ka ba mususu balala ka pongi, njamba ko sepela te. Très bien, moi, Namboka, Edouard Dianzenza, bah réforme, et tout ça, les belés sur bah réforme, forum sur les réformes électorales, et tout ça, là, mais toujours, mon au top, na FLNC, bazali, grand absent, toujours comprendre, qu'est-ce qui ne va pas? Na politique, il va le barabouiller. Ceux qui battent bazana lisanga, bazana masolo, ceux qui battent bengi si yote ko kendete. Biso to ni mama forum wana te. Ceux qui n'ont pas bengi biote. Mais bon, okende sika bato bazo vanda ba solo masolo na ba bengi si yote. Ba benga binote. Tango okende kuna omona na neti nani. Donc ba benga binote. Dans la politique si on t'invite pas, faut pas aller. Biso ba forum nyos bazo sala wana. Si to sala yango kala toleka na makambo wana transition eko elonga makambo nyonso soto koti na transition makambo nyonso bazo sala wana eta na kati ya transition si eleka kala to appliquer kaka ba résolution ya conférence nationale souveraine soki to appliquer yango mboke kozala kimia biloko mike wana o forum o G3 o soki eza so na tina moko tina tango eza biloko moko déjà dépassé. Donc ça bilo moko ya dépassé bozo compter na ngote pour ba bengi binote bien sûr ba bengi mlo bonga boza atako ba benga ki biso to ngato pesa bango ma condition ya biso oyo kozongisa biso na biso nyonso tika moko oyo ezali ba résolution ya résolution ya conférence nationale souveraine. Très bien moi mboka août 2017 août 2020 quel est le bilan du Haut Conseil national de la transition sur le plan national? Bon, au Conseil national de la transition ezali kotambola malamu ba bureau nango ezali ouvert awa banda 2017 oyo tovandisa ba bureau tozwi ba réclamation ebele surtout sur le plan ya ba bien mal acquis na assassinat makambo ebele bakisani sur ce qui a été dit na conférence ya kala bato ba bomaka bato ba yiba mbongo bato yo makambo ebele oyo leki banda 2017 e bakisami na oyo bakisamaki banda entrée à AFDEL ti tango to banda yi conférence bato nyonso population esengaka conférence nationale souveraine depuis 1960 conférence efungwami ba résolution ye bato bazelaka ba résolution wana ezala mise en application mais soki eza mise en application te sikoyo tozosala mosala nini tozokotournoye kaka na rond-point tozobaluka yango bozomona makambo ezoleka na mboko makambo moko nayebi te bino moko bozomona badétournement muyibi ekomi soki ndenge nini soki otali mboka toza na makambo nyonso oyo nzambe apesa biso makambo nyonso makoki ezali tala ndenge bato bazokoyiba mais mbongo eyibami na oyo mokonzi azokobima de temps en temps kosala batourner par-ci par-là siko mbongo bazoyiba wana ezokota. Est-ce que ce qui gouvernement a transition koti makambo magui ekozala te na kati wana rigueur ekozala tango tokovanda mibeko ekopesama ndenge mboka ekotambola magui eza nde culture ya mutu akoli ndenge akolela na ndenge akoki kosala likambo mais baportugais balobaka mbisi epolaka nano na mutu ebana kopola na mutu so mutu epoli seke mbisi nyonso si epoli biso tozana mutu oyo eza nano malamu oyo esala makambo mabe te na mboka oyo son excellence Capel Eli Kanini oyo akotambusa transition aye na makambo ebele aye na baremede ebele na malade oyo RD Congo aza nango aye mpe na solution. Très bien mon mboka Edouard Dianzenza, qu'est-ce qui bloque l'effectivité et transition na kati ya RDC? Bon biso toza bato mobulu te na tango tosenga conférence tokomaki na l'état mikanda yango na oto kolakisa bino sikoyo tango bango baye basali ba élection ya 2018 na kingolongolo par défi parce que ba élection wana ezalaki ba élection moko illégitime pe illégal ezalaki sur na tina na ngote pour ba élection normalement fallait salema na 2016 mais salema quitté ba glisser par défi
baye basali élection na ndenge na bango na kingolongolo ezata na sens te élection wana tolobaki tokokende kuna te po makamba ba élection wana yaki après demande ya conférence nationale souveraine ezalaki depuis le 19 janvier 2015. Alors makamba ba élection ba tractation ba élection et bandaki à partir ya juin 2015 nde ba bandaki ba forum na bango ba conférence na bango ya Kanchachi avec Eden Kojo tout ça, mais bango si ba pesa ki biso déjà autorisation ya conférence do balinga ko sala sous makambo wana te balinga bazela ba résultat o bango basengaki bon toye bandenge ni to ko sala. Mais qu'est-ce qui bloque l'effectivité? Ezali la cour constitutionnelle. To komela ki cour constitutionnelle ba pesa ki biso récépissé na biso yango ya cour constitutionnelle. Dossier na biso ezali 1096. Tozozela. C'est depuis le 19 novembre 2019. Tozo kende presque na une année depuis cour constitutionnelle bana zwa dossier depuis novembre 2019. Nan ba bengi biso te. Mais batu mususu ka koti lundi mercredi ba bengi bango. Non. Suivi ezali papa. Ezali makambo ya makasi pamba te. Eza problème oyo ko ningisa ba institution. Ko banana likolo tina si. Yango moko omonaki ba démission en cascade pour la cour constitutionnelle. Batu bazo akomika wana koyi lokola manga eteli. Akoyi ezande pona dossier oyo. Eza dossier moko ya matata. Pour transition oyo ezo ya na makambo moko po ebongisa mboka. Très bien, mon Lamboka, je répète encore, vous êtes administrateur général, il y a FLNC, la CATIA, au Conseil national de la transition. Quelles seront les priorités du gouvernement de la transition, ceux qui transitionnent le groupe et côté la CATIA Mboka? Priorité ni nous en avons pour le monde il va développer il y a IDPS on va dire c'est priorité en avons si le gars en avons que nous va faire que d'abord bino priorité na bino ceux qui gouvernement au Conseil national de la transition et aussi la CATIA République démocratique. Bon, biso na CATIA transition oyo papa son excellence Kapendele Kanimbo akokamba. Tozana makambo oyo biso tozana ngo ya misatu. Bobangi ya tata Nzambe liboso. Komi kitisa na bolingo ya mozalani. Si on a le bien en français, la crainte de l'Éternel Dieu, l'humilité et l'amour du prochain. Alors, ceux qui ba membre ya au bakosala na au conseil, bazana 4 ya triangle wana. C'est-à-dire la crainte de l'Éternel Dieu, l'humilité et l'amour du prochain. Makambe kozala malam, c'est-à-dire priorité kozala wana. Na kati ya priorité wana, c'est le bien-être de la population. Bien-être de la population. Parce que moto azali ko banga nkolo azana komi kitisa azana bolingo na mojalani na e makamunyo se ko bonga, c'est-à-dire le bien-être de la population. C'est ça l'objectif il y a au conseil, c'est ça l'objectif il y a transition motonyo sa sala parce que l'Éternel Dieu a institué la loi divine, la loi sacrée du travail. L'homme doit travailler pendant 6 jours. Waneza pona mutu nyonso ezana bokesenite ezana mundelete moyindo te moto nyonso tata Nzambe asala na mokili faut asala moto oyo basali il faut asala d'abord le bien-être de la population et ko wuta na musala zateke avandi na ndako bazwa ko tikile biloko waza la fainéant non tata Nzambe alinga ba fainéant te alinga ba paresete ba chômeur ba kozala te chômage pe kozala te boko tuna me kozala ndenge nini beaucoup de sakaka bandi ma transition de courte durée bokomona makamu si tata Nzambe ndenge kosalema à travers son excellence papa Kapendele Kanimbo na ba onyoso balandi. Merci bien son excellence Edouard Dianzenza tokomi kokoma na suka émission na biso. Quel est votre mot de la fin et pas la population puis ba fidèle ya émission La Voix des neutralistes et indépendants ou barolanda biona pourquoi ya lelo. Bon na zonsi matondo mingi pa ya papa journaliste. Merci papa. Batu nyonso oyo bazali kolanda biso na tango bazala na kimia
bayeba ete bamata bakita eloko ekoki kobongisa mokili oyo RD Congo Afrique mpe mokili mobimba ifo ezala nanu bato bavanda bayokana boyokani wana ezali nde yango tozobenga biso transition oyo ezali kaka mpona biso bakongole te me ezali mpona mokili mobimba bomoni oyo euti koleka mikolo oyo pandemie eye koleka mikolo oyo efrappe monde entier etali pauvreté etali riche. C'est déjà basigne ya transition. Bomonaki délige ndenge lekaka na tango akala nde totanga yango na Biblia. Sodome et Gomorrhe eza ba transition. Donc makambo ezali koya tosengi na population moto nyonso abongama azala prêt azala mutu moko ya kozala na makambo na baninga te binemi te meto mipesa na musala. Dossier oya transition, qu'il pleuve, qu'il neige et qu'au salema pe effectivité na moi kozala pote population ACP. Population azali kozela le bien-être azozela misala mais misala ekomi kaka ya catégorie ya bato ya mwana tozosenga na population ke makambo bango bazozela ezali koya malembe eza koya pe transition ekovanda moto nyonso akosala moto nyonso akosepela moto nyonso akolia ekoki kozala te ke ya ceux-là qui roule carrosse ba mususu batambola na makolo ya ceux-là qui mange ba mususu baliaka te nzala na mboka lokola RD Congo etonda na nkita nkita wana baboti na biso babotama bamona ngote baboti biso tozokokende tozomona ngote kaka une catégorie de gens basaccaparer na pouvoir nyonso biso tolobi non 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 to répéter lisusu non tata nzambe atia nkita wana pona biso nyonso ba papa ba mama bandeko bana na biso ba oyo bazolia nkita na biso oya yo congolais nana lia kango nkita wana eza ya biso nyonso yo congolais ovandi esika ovandi par na yo oyo tata nzambe atia na mokili oyo nana lela ka yo yango yango wana bozala kimia te bovanda kimia te bozala bato moko tozala na révolution pote tosala misala nkita wana ekabwama équitablement na congolais nyonso soki diama ezali ya ngai ezali ya yo ezali ya biso nyonso miza kaka ya groupe moko ya bato te yango tosengi na population kimia ezala esika nyonso ba membre na biso bazali kobanda awa na RDC na Afrique pe na monde transition effectivité nango d'ici là tozozela kaka cour constitutionnel mutazo bloquer ba makambo parce que mboka oyo soki ezali kobeba ezali cour constitutionnel kuna nde bango bazoyeba te soki bazozela nini dossier ezali depuis le 19 novembre 2019 ti lelo yo tozozela bazobenga te tozozela toyebi ke eza dossier ya kilo wana yango tozopesa bango mwa bolembu mais bakobenga kaka. Merci bien son excellence Edouard Dianzenza, vous êtes administrateur général la Katia FLNC, là je répète encore merci Nandenge vous se présenter journal lelo. Merci mingi papa journaliste. Merci bien. Tozala kine sengo ya ko présenter le bino émission La Voix des neutralistes et indépendants kasi lelo et comme na suka ceux qui vous s'appelle l'émission vous pesi merci na grande équipe technique au bazala ki na biso pe ba accompagner biso. Merci na Makus Excellence derrière Yenda Simi montage, merci aussi na le VJP Vanga Ye à Zalaki Sima caméra, merci na Grand Cordon Pité Mukachung toujours le cerveau pensé, merci na Samuel Luka, merci aussi na Eric Mayo les grands porte-parole Tokutani na Mikolo Zalikoya, merci. Fiers de nous revoir avec nos parents et nos frères au drapeau des 5 couleurs. Nous l'avions perdu en voyage du roi des rois. Fiers de nous revoir avec nos parents et nos frères au drapeau des 5 couleurs. Nous l'avions perdu
Congolaises et Congolais.